lobi ke andaki kolanda ba musicien azalaki mutu ya musicien moko te azalaki mutu ya musicien nyonso mais ayaki okoma na temps moko akomi na L moko na L wana pe kaka nde na L wana kaka nde place liwana pe kaka euti pe koteli po soki azalaki na ndenge azalaki azala pa Weransone azala pa Kofi azala pa les autres bon ndenge ezala kaka mais na minute atiaki kote mo position apesaki wana ya onde luki akende mbeka musaka ebembe net ndenge na yebisi bino ke liwa mimi ezala bibembe pe déjà ola musa na yebisio ke liwa mimi tikeva nanu aketi akoma na mboka o nzamba bongisela biso na mboka o nzamba bongisela biso ninga za bongo ko kola musa nabi mais soki na Kinshasa non la musa po esprit na ye eza nanu na deuxième étape eza nini eza na monde o ya sacrifice monde o akede na sacrifice après ezaka après 21 jours nda qu'est-ce qu'on demobimba mais il y a 21 jours kokina noté ok yokonobi 21 jours yobi 21 jours kokite nda 21 jours kokite so ayeli boso na ngabo na olamusa bakosa eza biloko ya mikeka to kosala wana lamuki pe opesi témoignage balamuka na point noir na lamusa na bangola na lamusa bato ah bon Moïse Mbie abetaki concert azala makambo o aye mais aboyaki sacrifice asaki sacrifice ye moko azala makambo o aye azala makambo na ye abetaki concert aboyaki sacrifice makila etanga azamona mboka ya malamu po asaki sacrifice ya ndenge po sacrifice ezaka kopesa mutu te sacrifice aka kopesa mutu te bakolo bakete batu bakokende na place bato bakende papa na place bato bakende boye tokosala ndenge nini apart wana nde mosu eza te limite ezalaka te na makambo osala sava na place yango sava somba bameme bwaka na mai wana sacrifice na ye eza liwa ya bosolo te liwana eza liwa bosolo te eza liwa ya molili eza liwa ya molili wana bino bafumu bato bakonfirme ke eza liwa ya molili oui eza ngai nano nazokonfirme atake fumu atake homme spirituel nazoyebi ke liwana eza liwa ya molili pende toloba boye aza nde na colonisation aza na colonisation na mboka oyo wana mboka mosusu na akomi na mboka bawei te aza na colonisation donc aza sacrifié quelque part donc nde aza pena sacrifié ya pasteur Mike Kalambai wana eza conseil ya sacrifice so conseil ya sacrifice mpo na nini makila etangaki aza mwana mabe ya mboka aza mwana mabe ya mboka po makila etangaki mabe eza ebele doki bas aleki pena na sacrifice aleki mbeka est-ce que oyeba pe mutu aleki si mbeka bon koyeba mutu eza yango problème te nane eza makambo ya famille na ye soki famille na ye bazwi numéro na ngai bacontacte ngai na kolakisa mpe na oyebisa bango kote liwa euti pe azalaki mwasi moko azalaki mote ya malamu azalaki mwasi moko azalaki malamu bolamu nde moto ebomisi ye amipesaki kote moko boye kote wana nde balekisi ye sacrifice kote apesa sacrifice nde sikoyo kote wana soki famille bocontacte ngai nde bokomona pe bokodécouvrir pena vérité place eza balobi ya sikeye nini ye Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye yona Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine de omonikando s'abonner na nzoto ton Georges. Akaba timukenda. Akocha ko matini ofuta kwata chambre te. Na compte o se distrait na nzoto mutolinga ate. Greatness Congo TV, ba gang ba film de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement à Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est-ce anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le roi rouge, ting ting, de s'abonner à Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, suprême, y'en est ma cam. Bon, mon avagag, pas film, pas émission, biloka bousoba, na biloka bien, kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube, mettez Greatness Congo TV. Au moment à droite, va comme l'anglais souscrire. La français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes venus à s'abonner. Greatness Congo TV.
GreatNet Congo TV. N'a pas d'aéroport. Ou nous, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss GreatNet Congo TV, abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus. Vous avez dorénavant GreatNet Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. GreatNet Congo TV, la grandeur. Voilà, très chers amis fidèles téléspectateurs de l'émission King des effets, Kinshasa des effets, votre émission déjà socio-culturelle, pourquoi pas dire une émission événementielle présentée par les mignons garçons, les Benjamins de la presse congolaise, Meshak Mbenza, Mwamboka Solo Solo, vous avez déjà belé partout. En RD Congo, Angola, Congo Brazzaville, devant vos postes télévisés, en train de regarder l'émission Kinshasa des effets. En tout cas, vous serez au grand jamais d'ici. Big salutation, c'est lui qu'on appelle James Prod, depuis quelque part à Paris, en train de suivre cette très belle émission, ensemble avec Nancy, Merdi, La Pouga, la souriante, moi ça zanga le son, on a boire à rater. Ibanga eux, on a donc depuis Istanbul, à branché autre l'émission. Naboké Bignon Sovonsoré, au grand jamais destiné, on va s'abonner massivement sur Great News TV pour nos besoins d'intégralité et surtout émission équipée au grand jamais destiné. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, Lelo, Toye, et pas y a mon amboka, Wazali, en même temps, Fumu, et puis Yenda Simbi, la spiritualité, Awa, Nakatia, Ngumba, le Congo, en tout cas. Pourquoi pas tout barrer Ngumba le Congo partout parce qu'Azo Kende déjà de gauche à droite, Azo Kende Balubumbashi, Azo Kende surtout dans Ngamba Congo central, Azo Sala, au Italie, spiritualité, Topé Bouania, il y a beaucoup quoi. En tout cas, pour découvrir à travers l'émission Oyo, Kinshasa des effets, Aza déjà il est sur le plateau que je profite déjà à saluer mon amboka, Fumu Bazonga Mbote. Mbote, papa journaliste. Kimezali. Kimia Nangolo Nzambe. Bandana on a ba salutation na ba imboka o les opportunités à tala yo en direct. En tout cas na pesi mbote na ba o nyoso baza na groupe na WhatsApp. Pesi mbote na ba o nyoso penza baza maboko na ona zolandela ba makambu. Pesi mbote pe na famille na pe na libota na mobimba. OK, merci mon mboka Fumu Bazonga awa e pai na yo malgré mbutu et kolobama pe kaka te mais o tozomona et surtout makamba bateke kuna babenga bango babondo bamobondo si c'est bamobondo bazoboma na kaka toyebi te bino mpe bafumu mwa liloba na makambo wana ekoki kozala nini bamakambo neti ya mobondo wana oui biso mpe bafumu tokoki kokota yango mingi eza makambo eza likambo mabele eza likambo mabele toboyi te mabele eza nzambe mo moto asala mabele na ye nde biso awa nde na se na moi nde todirige mpe mabele omoni nde balobi ke ya kaisala opesa kaisala ya nzambe opesa na nzambe c'est mpe ça en tout cas mpona makambo wana oui eza nango makambo bazopotana bango mais nyonso bato bakosisa yango mbango eza kaka nde bafumu mais en même temps pe mambo ya leta pe eza pe na kati mambo ya leta pe eza na kati donc mingi mpenza ya kolobela yango mingi ate mpona ya politique biso ozalaka toujours mpona kosunga bato kobikisa bato mpe koede nation c'est mpe ça yango wana voilà awa tokende na mwa lombango awa osili koyeba ete mwana mboka Mimi Chekeva oyo azalaki bongo proche mpenza ya artiste Fally Ipupa awuti kotika biso awuti kokufa mais nungu pe de gauche à droite ezali kolobama ke mwana mboka Fally Ipupa artiste musicien ya biso oyo oyebi babiye nde moto alie ye liloba na ye kozala nini par rapport à sujet wana bon mpona Mimi Chekeva liwane eza liwa ya bosolo te liwane eza liwa bosolo te eza liwa ya molili
eza liwa ya molili wana bino bafumu bato bakonfirme ke eza liwa ya molili. Oui, eza ngai nano nazokonfirme atake fumu atake homme spirituel nazoyebi ke liwana eza liwa ya molili pende toloba boye aza nde na colonisation, aza na colonisation na mboka awa, na mboka oyo wana mboka mosusu na akomi na mboka bawei te, aza na colonisation donc aza sacrifié quelque part, donc nde aza pena sacrifié, aza sacrifié donc liwana eza ya molili, eza naturalité, eza naturalité. Toyebi ke nzambe asalaka biso na mokili, atia biso na mokili ayebi mpe temps oyo azwilaka biso, mais na se na moi oyo basacrifice esalamaka ebele na se na moi oyo nde omona makambo mabe eza ebele donc aleki pena na sacrifice aleki mbeka, aleki mbeka. Est-ce que oyeba pe mutu alekisi ye mbeka? Bon, koyeba mutu eza yango problème te, mais wana eza makambo ya famille na ye, soki famille na ye bazwi numéro na ngai bacontacte ngai na kolakisa mpe na oyebisa bango kote liwa euti. Donc soki famille na yo bayimboka boyi kotala biso na mikili ya poto parce que na minute oyo edikia mwana mongala solo mongala de l'ex azali wana azotala biso na bokebi nyonso ensemble avec celui qu'on appelle Nancy Merdi la Pulga. Je profite aussi à saluer Rachel Ubois, une préférée de quelqu'un en tout cas baza branché. Mimi Chekeva akufi mais liwana ye ezali ya molili. Ceux qui baza na posa ba yeba mutu oyo abomi ye ba contacter yo na numéro plus 243 81 75 89 007 plus 243 81 75 89 007. Numéro na ngai kangama te r nyonso obenga opposé mituna ta famille na bango so babenga direct na koyebisa ba kote liwana euti tokomona na kolakisa bango kolakisa place liwana eza liwa ya bosoto, eza liwa ya molili wana bino bamfumu bakonfirme ke eza liwa ya bosoto, eza liwa ya molili. Mimi Chekeva ke ton homme ke ton homme azalaki mwasi moko azalaki mutema malamu, azalaki mwasi moko azalaki malamu, bolamu nende mutu ebomisi ye, bolamu nde mutu ebomisi ye, amipesaki kote moko boye, kote wana nde balekisi ye sacrifice, amipesaki kote moko kote apesa sacrifice. Nde sikoyo kote wana soki famille bocontacte ngai nde bokomona mpe bokodécouvrir pena vérité place eza ndenge andaki kolinga mingi makambo etali muziki kolanda parce que azalaki pena warrior ya makila nayebi te ekoki mpe kozala ete liwe uti na ngambo wana ukoma mpo na liwa nde eza bongo nde olobi ke andaki kolanda bamusicien, azalaki mutu ya musicien moko te, azalaki mutu ya musicien nyonso, mais ayaki kokóma na temps moko akomi na ele moko na ele wana mpe kaka nde na ele wana kaka nde place liwana mpe kaka euti mpe ekoteli po soki azalaki na ndenge azalaki azala pa Weransoni, azala pa Kofi, azala pa les autres bon ndenge ezala kaka, mais na minute atiaki kote mo position apesaki wana yango nde eluki akende mbeka. En tout cas, mesdames et messieurs, en tout cas, vous allez comprendre que c'est l'émission Kinshasa des effets, en tout cas, avec les millions garçons, les médecins de la presse congolaise, Meshak Mbenza, en tout cas, Bissus à la Raboye. C'est quoi, dans ma matière spiritualité, en Gambobayo, mon ambo Kamfumo Bazonga, spiritualité, ils ont une influence sur le plan biblique. Donc, la spiritualité, et puis, dans Gambo, tu as la Mamanzambi. Spiritualité, ezate ke ngate na banjango. Spiritualité ezanga na kutiango. Kutiango na mokili nde tozobota ngo kutiango. Oso totali Jésus Christ pe anda bikisa na spiritualité. Jésus Christ abisa na spiritualité. Tomoni mutu ya misu Jésus Christ azui soyi na mabele asana. On ezaki na puissance du sang de l'agneau, le sang de Jésus Christ, mais apparemment ya yo eza na nguya ya bakoko. Ngai nazaka kana nguya ya bakoko te. Toza na nguya oyo Nzambe asali kolona se. Nguya nde nguya wana ezo invoquer biso ba ancêtre na biso nde nguya wana pe. Toboya Jésus Christ te, nana boya Jésus Christ. Nana koboya Jésus, toboya Jésus Christ azate. Jésus Christ asala makam ça sala ba miracle. Nde tomoni makaba Jésus, bondi maka Jésus Christ. Na lobi bandima te na bingai na rencontre Jésus Christ. Po na yebi ke ba bolamu oyo asala ba miracle oyo asala. Ne fumuki mbangu asala pe ba miracle ba miracle bikambo ndenge ne Jésus Christ ala musa wata tese fumuki mbangu ala musa wata sekusa batu abikisa to maladi ndenge na ndenge. Donc yango wana ti biso to Jésus Christ alobaki nini oyo bokokuta bo bakselo te bolongole loko te
même il va pas fumu kimbango pa lobaka na fumu kimbango na Jésus Christ yo ko ndimela nani na bango mibale na bango bale na ndimela bango mibale na ndimela bango mibale na bango mibale ndenge nini pendant que Jésus Christ aza créateur fumu kimbango aza une créature moto Jésus a créé bango mibale baza ba envoyé de Dieu bango baza ba envoyé de Dieu Jésus Christ aza envoyé de Dieu nzambe nde alataki Jésus Christ ndio mo Jésus Christ ando sala bikamo pe miracle akomaki nzambe net pe fumu kimbango il n'est pas envoyé de Dieu aza envoyé de Dieu nde pe nzambe na bomoi otolobaka nzamba mpungutu lendo Dieu le tout puissant yepe alataka pe fumu kimbango nde fumu ba pasala miracle de bango mibale batambola na kubanga nzambe basala pe miracle pe bato babika kotango komi déjà na makoki ya koyeba moto oyo akufi oyeba koto liwe witi uswati moto moko alinga kufa mfumu bazonga yebi déjà ke yo ndo za bozo tambo na esprit de mort wana to ko lobani ko komi nzambe nzambe nde moto aza na makoki ya koyeba makambo wana soki moto alobi ke fumu bazonga yo komi nzambe eza mabe te po nzambe amonaka nzambe aza invisible ke nzambe asala kati na nzambe asala kati na yo yango wana soki moto alobi ke fumu kimbango azalaki nzambe eza problème te soki moto alobi Jésus Christ azalaki nzambe eza problème te net mpe ngai mpe lelo soki alobi ke fumu bazonga aza nzambe eza problème te po nzambe nde alataka kati na ngai nde oyo naosala miracle bato bazobika na maladi na basida kindoki na baproblème familiale na bandenge na badomaine nyonso bato bazobika na maboko soki oza envie eza grâce ya nani so oza envie eza grâce ya nzambe Dieu le tout puissant il est tout puissant oui Dieu le tout puissant nde ayebi ke te fumu bazonga abotami nazwaki grâce mo natiaki kati na ye ngati na bande kokola na bami bando benganga nganga bando benganga nganga na ndo oyeba te ami tokoza tobeta bale tozoki nazwi matembe na tie place apote kaoki nayebaka yango te naosala yango conscient naozoma tembelo so azoki nazwi ta mai na mabele na sangisi na bande na pote kaoki ameli kista sali nini te tana ndo sango na ndo oyeba so beli pomelaka kisi ya mondele nde na boende banda na comprendre soki sa munde na mela yango te po nayebi kaka aspirine eutaka na nzete dolarene eutaka na racine o antibiotique nyonso makasi ndenge nini kisa mondele omelaka soki kutu na maninga koyoka nanu kaka maladi na nyoka kaka fièvre po naza mutu nzoto mpe ningana nakoyoka fièvre nakoti kaka kioko oyebi kioko ya mpona biso bato ya mboka oyebi kioko eza ke na otokisa makasa banzete na misisa banini nasangisi na finiki dra ntango nazobima malaria ekimi fièvre ekimi otokisi banzete natokisi banzete bamakasa biloko nyonso nasangisi esika moko ebele nazwi kaka natie na base obie kantine nakoti bafiniki nga 3 dra ntango nazobima natoki nazwi kaka mai wana ke nasokoli fièvre nyonso ekei malaria nyonso ekei en tout cas namoni mpena makambo eza ya kobatama ebele na makambo etali spiritualité na ngambo boyo donc c'est déjà une très bonne chose maintenant okoki kotalisa biso baspécialité na yo makambo oyo osalaka parce que ebele ya bato mpe bazonyoka baza baproblème ebele bazolanda biso surtout na mikili ya poto bazali vraiment branché baa kotala émission oyo na bokebi nyonso bayeba fumu bazonga aza makasi na misala nini parce que bato baza baproblème ebele oyebi mboko baproblème ezangaka te en tout cas ngai nasalaka presque maladi nyonso soki presque maladi nyonso mpona nini Jésus Christ azalaki na limite te ya maladi mokimbango mpe azalaki na limite te ya maladi abikisa maladi nyonso ya physique mpe ya molili yango ya physique mpe ya molili soki nabi ya physique mpe ya molili mpona nini ntango nalobaki natraita na physique mpe na spiritualité maladi mosusu eza maladi ya molili maladi ya kobwakela maladi ya kindoki maladi ya ataki ya misala maladi ya ndenge na ndenge nde yango nasalaka yango na physique mpe na spiritualité mpona nini eza baka ebele nde aza na Kinshasa boye nazoyamba eutaki na centre boye basala mpe bapublicité bakuti na centre boye mpona nini azotraite na physique na spiritualité azokota te yo ozomelisa kisi me batobola motu lilusu mopanzi kisi nyonso ezobima na ndenge molili azwa guérison ndeni na ndenge molili na ndenge molili oke bapesi yo kisi omeli me batobola bango lilusu na mopanzino ya gauche batobola lilusu na mopanzi ya droite bakisi nyonso ezomela ezobima nango na ndenge molili moepesa guérison eza te me ngai sikoyo so oyeba bongo na koyeba maladi oyo eza
normal nzambe aningisi nzoto po nzambe aningisa nzoto po mutu asala biso aningisa nzoto nena oyeba ke oyo olanda kir boye elongwe so na ye mpe nataliki te maladi eza molili tala mpe nakoyebisa yo na kote euti nakoyebisa na ndenge ekoteli soki eza kote ya mbanda bwakaki so eza na kote mpo na nini eza baka ebele nazotraite vraiment faiblesse sexuelle mais eza ya kindoki faiblesse sexuelle eza ya kindoki aza na jeune fille moko abimaka na ye alobani maloba malamu maloba malamu wana yo ozoba na jeune fille wa nzoka oza na mwasi na ndambo ntango ozoba maloba siko mwasi wana azoconsidere yango yo obine 2 fois 3 fois otiki ye ntango otiki ye atali nga azali na mobali te tonton alinga asunga ngai aede ngai mais azwi so atiki ngai akebi kotakota bakobeta kifunda tobenga yango kifunda kifunda so abeti kifunda kimobali no ekufi nyonso ekufi okokende okema mama gambela bawapi bapesi bakisi asopesi bakisi nyonso ekosila te tosalaka ndenge nini na moto oyo oyebi na yo okende naza boye nasaki mabe moko boye songolo babwakelinga maladi soki babwakelinga mbasu naye sikoyo epa mfumu bazonga opesa ngai guérison pendant ke nasalaki mabe yango mbasu wana ezwi ngai siko réaction na ye kozala ndenge nini ozongisela eso motu wana oyo apesaki nga mbasu parce que abwakaki yango pour un but ok maladi oyo nyonso babwaki ya kindoki maladi oyo nyonso eza ya molili soki oye liboso na ngai nzambe akoyebisa ngai nyonso oyo eza kati mpe nakoyebisa yango maladi mosusu mpe eza soki oye liboso nzambe abi akonfese akonfese liboso na yo mpo kisi ekota epesa guérison po nzambe aza nzambe ya mawa oso totali jésus christ ntango batiaki na ekulusu na mopanzi tomonaki ndoki na ele mosusu tomonaki moyibi olanda bien moyibi alobaki nini so oza mwana nzambe mibikisa ti ndoki alobaki nini ye kutu asali na elo te biso kutu bato ya mabe batie biso na esika jésus alobaki nini maloba na yo wana ebikisi yo tozali otina paradis omona donc nzambe aza na kapasité ya kobikisa moto asali mabe nyonso aye liboso na ye akonfese abikisi ye mpe atie pe na nzela ne akomi mpe kosalela nzambe de maladi nyonso ya molili o maladi mpe babwakilaki maladi mpe moke nayibaki quelque part nasaki boye soki oye liboso na ngai na koyeba yango na kosola wana atake biso mbale bozala mwasi oza mbali na koexplike yo biso mbale mpo docteur abeta lisolo ya motu te so oyebisi nga verité naza na motu oyo na oyebisa ye te oyo ata mwasi mo nalalaka na yo na oyebiso makambo wana le docteur akufaka na eloko na ye na motema mpo oza mpona obikisa bato oyambaka bato ebele mpona kaya bapoison sida bamaladi wana nyonso apparemment eza bamaladi oyo esisaka bato na posa ya mokili wandika bo batyelinga poison koto nakuteli na fumu bazonga epesi nga guérison ndeti na maladi ya bongo nayebi te ezalaka baka oyo osimbilaka yango mbongo ebele ou bien osalaka yango te tv eza radio te ebele bakotala biso neti baka ya poison baka ya kindoki baka ya sida ya normal ezali sida mpe ya kindoki ezali so sida kindoki ezali nasi boyoka onke papa na akufa na sida mais mwasi neti lelo abali mpe soko mobota donc eza ya kindoki mwasi ana akufi mobali otikali obali mpo komobota donc eza ya kindoki donc baka ya kindoki ezali sida mpe normal oyo mpenza ke olingaki mwasi moko bosangani ozwi maladi wana mpe nalongola sida kindoki nalongola yango na 45 jours sida oyo molili 45 jours sida molili elongwe sida oyo normal nalongola yango na 3 mois 3 mois sida ekei 3 mois sida nyonso ekei donc otikali mpenza donc otikali mpenza na sida te soki oyepa na nga moto ya sida na kotinda yo kende osala examen ya sika na hôpital na okenda ngai te yo moko mpona hôpital na yo osali examen na yo moko oyeli ngango ntango oyeli ngango namoni résultat etikali mpa na ngai nabandi soki kolandela yo nde bandi kolandela yo wana papa contrôle na otindi so kende kaka na hôpital yo mokende contrôle yo moko na nga te nde okomonaka sida no elongo ebele bazotatela ebele pene bazopesa témoignage moni makambo oyo ya kobikisa bato makambo oyo ya kotraite bato donc nabandi yango na age oyo te nabandi yango mwana moke 14e année déjà yango donc ezalaki grâce mpe likabo mo ezali kati nanga na banda koyeba yango te natamboli na bareligion ebele nasambeli na messianique na musulman nasambeli pene bareligion ebele mais ntango na miso aza na nzela kongo
nana nzila Congo nana nzila Congo Nzila Congo donc nazaki ntwadi nazaki ntwadi oyo ye moko Simon Kimbangu atikaki ntwadi oyo lekoma leo kimbangiste donc biso oza bataki ntwadi bana mfumu Kimbangu po atikaki ntwadi po ntwadi eza nini bomoko ye atikaki mbangiste te atikaki ntwadi de bozala bomoko oyo azali nango ntango azalaki ensemble yango mpe atikaki yango mpo ozala bomoko yango wana donc namona sini ya mfumu Kimbangu wana apparemment ozala mpe na makoki soki moto akufi nalamusaka ebembe nalamusaka ebembe nalamusaka ebembe neti ndenge nayebisi bino ke liwa mimiti nayebisi yo ke liwa mimiti keva nanu aketi akoma na mboka oyo nzambe abongisela biso na mboka oyo nzambe abongisela biso mais soki na Kinshasa wana na olamusa po esprit na ye eza nanu na deuxième étape oyo eza nini eza na monde oyo ya sacrifice akede na sacrifice après ezalaka après 21 jours nde akesko nde mobimba okanobi 21 jours ekoki te nde 21 jours ekoki te so aye liboso na nga na olamusa bakosala eza biloko ya mikeka tokosala wana alamuki mpe opesi témoignage balamuka na point noir nalamusa na bangola nalamwisa bato bandeko ya Mimi Chikeva bandeko ya star na biso la reine mère ya Mimi Chikeva en tout cas bino mo boyoki mfumu bazonga mingi na balingo pesa numéro na yo parce que ebele pe ya bakongolais bakinoise bana besoin ya mama Mimi Chikeva akende kaka boye te na sacrifice pourquoi 21 jours ekoki nano te bobenga na lombango kote oyo mfumu bazonga po mwana mboka lamuka toyebi te mfumu bazonga numéro plus 243 081 75 89 007 naza awa na Kinshasa babiloko nyonso oyo basalela awa na Kinshasa eutaka pa na ngai kopo wana bando omona kopo wana na récupéra kopo wana nazwa yango mpona nini baprincipe oyo napesaka salela yango te kopo bando omona bando beta bato ekangami ngai nde monazala ngai nde napesa nalobi nasimbaka motu nyonso naza na limite te nasimba bato ya théâtre nasimba bamusicien nasimba bajoueur nasimba bapoliticien bajournaliste nasimba catégorie nyonso docteur alobaka komba motu te na plateau ebele bayaka ebele papa ase présente pe papa nalandaki na émission mais union fait la force na bi matondo olobi nini ote nga naza pasteur ndenge nasala convention moko boye nalingi bato baya nga na kosala na osengo mboko ebele te na osengo osomba kaka miel kana osala ka cérémonie ya miel na bwaki oka na fleuve ndeka miel ekei ndenge omona mpe bato bakoya sikabo ezokwanza ngai émission ezokende na osuka me ezokoma eso elenge makasi me nazomona ozokwanza ngai frère nayebi so ke okokita place ya mosala okoya okomona bato nde baza na permanence okoya place ya mosala okomona yango nga nayebi so boye avant lobeloko baconcert oyo tobeta na stade de martyr wapi oyo omonaki bonzambe ya solo vraiment vrai concert wapi na bato ya nzambe oyo abetaki tomoni pasteur Moïse Mbi abetaki tomoni mpe Mike Kalamba abetaki nani oyo amemi ya bato na présence ya nzambe soki olandi na baconcert oyo obetami na martyr tinga tenga de concert ya Mike Kalamba na ya Moïse Mbi otangi ya nani ya Mike Kalamba na ya pasteur Moïse Mbi nzambe akongotulelo Dieu le tout puissant nzambe nde mutu ayebi biso moko na moko me biso na se na moyi oyo bakimelaka pa na biso bango nyonso babeta baconcert bakimelaka pa na biso bayaka pa na biso concert ya nzambe eza te nyonso ebeta na martyr wana eza concert ya nzambe eza te nyonso ebeta na martyr eza concert eza concert nyonso beta na martyr eza concert ngakangeka ya motu ya concert ya nzambe eza te oyo so epona nini nzembo mpe nde bolobako nzembo oyo ya nzambe nzembo oyo ya nini ezalaka te nyonso toyaka nzambe oso tomoni papa na biso debaba aza papa andoyemba miziki nini andoyemba miziki normal boye mais soki akomi koyembela mpe nzambe composition kaka nde kosala wana yango mpe kaka nde kaka kosala
na place atia Jean atieka Jésus. Bon, n'habite ceux qui n'a qu'au bongisa question na moi malamu. Bongisa lisusu. Na ba concert beta qui na salle des martyrs, tout moni pendant biso ma kalamba ya sali ya Explore célébration 2024, ils qui plein à craquer malgré moi batu bakufaki. Et surtout na mamanzambe mutu o ayebi ki na ki ko adorer nkolo Yesu. Mais na kei na zonge ebembe. Moi lilobe ko ozala nini? Tout le monde pende ko Moïse mbiye aye asaki plein à craquer mais mutu akufa kité adoration et le cas qui au four au moulin et réaction na ko ozala nini na deux concerts on ebeta Moïse mbiye abetaki concert azala makambo o aye mais aboyaki sacrifice asaki sacrifice ye moko azala makambo o aye azala makambo na ye abetaki concert aboyaki sacrifice makila etanga azamona mboka ya malamu po asaki sacrifice ndenge po sacrifice ezaka kopesa mutu te sacrifice aka kopesa mutu te bakolo bakete batu bakokende na place batu bakende papa na place batu bakende boy tokosala ndenge nini apa wana ndenge muso ezate limite ezalaka te na makambo sala ça va na place mo ça va somba meme bwaka na mai wana sacrifice na ye tunanga su mususu wato lekia Moïse mbi ya pasteur Mike Kalambai wana eza conseil ya sacrifice ce conseil ya sacrifice pona nini makila etangaki aza mwana mabe ya mboka aza mwana mabe ya mboka aza mwana mabe ya mboka po makila etangaki oyo atangai na mboka nanga place na dirigeaka na mayombe kuna nalinga makila etanga te yana ba sacrifice musu onga na saka ya ngai moko pe population pe bafandi bazoyeba eloko te nga asali sacrifice ngai moko. Mfumo bazonga makambo yo en tout cas esali ngai passe esali ngai nzoto na malili merdi la pulga Nancy la souriante pourquoi pas salut aussi Rachel Poubois une beauté une préférée de quelqu'un James Pod moi makambo yango ya makambo yango Gloire Kiamuni derrière la caméra va bien caméraman swag aza toujours wana au balancer toujours image qui te retient petit lengi 4K Sony toujours Croate News ne makambo mfumo bazonga toyi ko shite déjà to kitana yo malgré métier comme kitoko petit lengi wapi kaka to évoluer na makambo ko etali sacrifice ngo yikoloba est-ce que ndenge bosela ka makambo eza pe na capacité ya kosala ke ozana yo ndoki oza mutu en soloka osalaka makambo na ozo évoluer mais olekisaka pe mutu te na ndenge ya makila makambo ngo est-ce que ça les manque ezali comment posa mbongo fo boma mutu posa succès fo boma mutu musicien pour évoluer na monde face la ba sacrifice na ebité balolenge nini oyo ou soit ba méthode nini o mutu ko sala ozupe succès osali sacrifice à makila te ozupe mbongo osali pe sacrifice à makila te osali pe plein na stade des martyrs osali pe sacrifice à makila te net na ngai nde nasalelaka ngai sacrifice makila na linga yango te so le bon mpona nini tomonaki Jésus Christ azoteya bato ntango azoteya asentir ke mateya oyo ezokɔta supa bato te badisiple bayaki bayebise maître ndenge eza boye bato baza ya kolemba Jésus Christ atunaki bango nini oyoyo baza na yango Jésus Christ ali na kapasité nyonso atuni bango lota elobi nzambe ekiti matuni bango be nini oyo baza na yango nini baza na yango bisi mibale na lipa mibale eza ni sacrifice obe sacrifice te sacrifice Jésus Christ atalisaki tata ondimela pe Bible makomi eza na kati ya Bible nandimelaka Bible nazwaka oyo eza na kati ya Bible ya malamu eza teke Bible nyonso eza na mabe ya malamu mpe eza na kati wana ya malamu mpe eza na kati wana ba oyo bayaka pana est-ce que lokuta pe ezali masonge kasi eza eloko ekomami lukute kozanga te eza eloko ekomami bo lukute kozanga eza eloko ekomami lukute kozanga te yango nalobi boye ngai napesaka nyonso napesaka mutu chance o musala okota bademo na plan ezokota te de capacité nyonso o joueur ngo signé contrat mon côté mon okende o muta théâtre donc excuse catégorie nyonso nga nasimbaka bozali pe na bonheur ya famille option bakongo tobenga kodia boza na kodia ya famille tando sela yango aboma yango akima akufa nga na ndenge ko active yango kodia boyebaka ndenge nini kodia
famille code yango ezalaka na ba famille nyonso. Famille nyonso bazalaka na yango. Mosusu eza famille na biso pesa. Famille nyonso bazalaka na yango. Famille na biso za ngai. Tosola ngo privé eza TV. Gloire à Dieu. Makam famille nyonso bazana bonheur na bango, famille nyonso bazana bozwi na bango. Eza mosusu banda pe bobanda pe na famille esalaka pete. Bokutana mutu wa mayele tako activa ngo. Ngai na activa yango na activa abonné nazana oyo nyonso na pesaka. Olingo porte-monnaie magie okozwa. O chance mbongo okozwa. Makambo nyonso na sala multiplication na sala. Donc nazana oyo nyonso na salaka. Pona multiplication ebanda na Jésus Christ ekitisi na fumu kimbango asala ba multiplication eza normal na mutu oyo akosantaka Nzambe asala makambo wana neti ngai $100 comme ça apeso biasa comme ça combien c'est ce qui n'a tosola oeza TV nazo pesa message ba o baza na ndako bazolanda baza partout oza na États-Unis oza na Belgique maladi mo etunisaka yo ya kindoko oza na problème moko ata ozaka partir akuna nga na oselo musala awa a partir identité de naissance na yo musala ekosalama donc moto oza na poto yo awa osele pe musala nakosala musala partout azali musala ekosalama so esengo omona appel video na osala so bite papa yo sala ko pesa compte wana okona kosala donc naza bato naza mutu oyo nazosunga nazo bikisa bato ebele bao bazozanga mwasi moko malchance mwasi moko olumbaka solo o prostate enyokola yo faiblesse sexuelle hémorroïde o panzi o rati o donc malade ebele ntango na bike naza limite ya maladi te po fumukimba azalaki na limite ya maladi te abikisa maladi nyonso oyo akutana bayelaka liboso na bikisaka po maladi ti tobikisa yango eza maladi mosusu ntango oye liboso na yango boye eza nde ngai te eza nde saint esprit odirige nga mpe na milimo fosala boye po motu azwa guérison. Voilà, merci. Ndeko moko akomelenga sikoyo na baoyo bazali na mikili ya poto soki par exemple asengi afutela obiye okende kuna otraite maladi moko bosongoli est ce que ondima okende nakenda deja mpo naza na passeport na okima te naza na passeport na okima ndeni nga aza na mfumu na mayombo oyebi bozwi kuna ozango na mayombo kuna toza bozwi toza na mairie toza na or toza na mabaya dans Tokyo kozonga so nakende nazongi bandeko nga baza kuna donc mamutu nga nde Nzambe atemisa biso kosala su musala mosusu te mpo nga aza ingénieur nasisa na isa naza ingénieur mais ntango makambo ebandeli nga na Lwanda Nzambe atiki nde befo tika nyonso fo kate nyonso nzela no yango fosala yango na te kasi ntango Nzambe abeki na kata nyonso ayebeki fo apesanga baavantage po so apesanga avantage na osumuka bana bavivre ndeni ndako na ofuta ndeni libota mpe fami batelanga mpo nayebiki nga ndi naza mfumu nde oncle aza na village ya ovanda wana soki akufi nga azomi mayombe libela na kobouge lisusu te natambola boye mpo oncle aza na vie oncle aza na vie aza na mboka me makambo nyonso ya na village kuna eza nde ngai ye makambo to akoli ngai nde nakoma nde numero 1 me ye aza no na vie me soki neti lelo kaka Nzambe abendi molimo na ye nga nazongi mboka libela nyonso wana mposa mfula na nga na mayombe. Voilà, des prophètes tozochite ndimela mpe prophète de Nilesi nandima prophète de Nilesi ndenge nini aza moto lokola ngai nandima prophète de Nilesi ndenge aza moto lokola ngai baprophétie na ye lolenge na ye asalelaka Nzambe mpona prophétie eza prophétie yo mpe Nzambe akoloba mpe mpona fumba zonga nde tosala émission boye kozonga mpe boye ebisa fumba zonga nalali namoni boye nga mona ozongo na analyse na prophète oui frère merci matondo mpona yeba nde na otambola journée wana prophétie eza problème te mwana moke mpe akopesa prophétie mais ya prophétie oyo mpe mabe ya lokuta mpe ezali omoni prophétie oyo mabe mpe ya lokuta mpe ezali likasa kutu te prophétie oyo mabe ya lokuta ezali prophétie motu azosomba yango ezali mais prophétie oyo ya Nzambe ezali etango okutana motu amoni mpena ozoloba passé na ye présent na ye ozoba na futur na ye ezali yango nde oyo biso tosalelaka yo mpe dimanche nayebi kokendaki église te biso osambela dimanche te l'église ezala vendredi nga nde représentant na ofongola église biso église eza na boma nga nde na ofongola ngo awa église de Christ ngunza wa Congo nga na ofongola ngo église de Christ ngunza wa Congo au Congo vous comprenez que so ye wana olanda enseignement nyonso enseignement kimbango okuta yango enseignement Jésus Christ okuta yango
Peut-être tout dans l'église il y a Liloba. Le prophète Condé. On a cousin maman na ngai. Ata cousin maman na ngai. Cousin maman na ngai. Prophète Condé Paul Dominique. Cousin maman na ngai. Wana mosali na Nzambe. Cousin maman. Cousin maman na ngai, so cousin maman na ngai. Mama bi aza mosali ya Nzambe ya solo solo. Na yebi so ke famille na miso tozaka okabwa na kati. Misusu baza kimbangi, misusu baza pa na ye. Abo azali na mbangi misusu balanda ye. Abo mosali na Nzambe. Amo ye na Denis Lest. Oko comprendre na Denis Lest. Ata muke oko comprendre na ye te. Oko mosali na Nzambe solo solo. Na yebi so ke aza mosali na Nzambe, oko comprendre na Denis Lest. Aza mosali na Nzambe. Mosali na Nzambe okoza osala Nzambe, mais misala ozo sala miso bato bazomona. Nyango te fingi so Denis Lest pasala kana miso bato. Misala sala. Na lobi misala ozo bon. Yo mosali na Nzambe okosala ba clip na basi moko ya masoko minene ya salite. Wana oza iso mosali na Nzambe. Ozo mosali na Nzambe, te mosali pose l'exemplaire. Pose l'exemplaire. Lelo bato ba comprendre te. Mundimi azaka fan ya pasteur te. Mundimi azaka fan ya prophète te. So quand tu fais ma prophète, c'est que prophète attend ça buzo yo no défendre. Merci pour mon bazong en tout cas. Dans le côté polémique qui était, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette très belle émission. On m'a dit que vous me la raté. C'est déjà 30 minutes na Rolex nanga awa en tout cas. Merci à Nancy Merdi la Poulga. Moi ça zanga les somo. Et moi numéro le sous pour avoir plus de précisions surtout dans des communautés checker babanga ma photo ba ko benga yo je crois à travers cette émission déjà avec Gloire Kiamouni bientôt là ils ont déjà puis adresse ici conseil la misala na yo ndenge ba ko rejoindre pour ma page na Facebook tara mikolo kuma mingi net ya ya recherche Facebook YouTube apose yo lolenge ni va numéro na plus 243 81 75 89 007 soko bengi ngai mituna nyonso na dirigeant ti place ona yambela ngai yambela na mitenge na dirigeant ti place ona mais soko lingo bana mituna partir ya téléphone obanda mituna na kotalisa yo ti okoma pe place ya mosala mpona okuta na nga kaka fiche ezalaka na $5 mpona okuta fiche ezalaka na $5 apres nde kosola nde Nzambe akotalisa toyeba ndenge tokolandela makambo en tout cas bandeko nayebi ke boza partout mikili ya poto wapi bozolanda en tout cas oza na problème oza na cas benganga plus 243 81 75 89 007 ozwa solution na makambo no nyonso ya molili ya physique ona bota mwana kizengi atambolaka te mwana kuki mwana ndoki obaye obwaka ye maladie curable oyo omoni ke otamboli okoti centre obimi okoti centre babi ke va na ndako okobika na maboko na ngai kindoki ata ekoli ekomi ya ndenge nini okobika na maboko na ngai sida ata ya ndenge nini okobika maboko na opesa témoignage. Voilà, tout est bien et qui finit bien. En tout cas, je tiens à remercier celui qu'on appelle Nancy Merdi la Poulga, la souriante, une femme pas comme les autres. Pourquoi pas remercier aussi Rachel Ibois, la commerçante de luxe, une préférée de quelqu'un, Rachel Ibois. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à James Code depuis Paris, branché. Moi, mon bal, les gens les sous, mon bien aimé, tonton chasse. Là, je vois encore Elikia. Voilà, là, tu n'as Elikia depuis Paris aussi, branché. Mon gars, la Delix, la émission Nabuki, l'Union. Je tiens aussi à remercier celui qu'on appelle Excellence Charles Mboutamoutoulanga, l'homme de l'intérêt général. Là, et à la caméra, je suis avec Gloire Kiamouni. Mimi, abonnez-vous sur Quote News TV. Pour rejoindre l'intégralité de l'émission qui toque au Bazonga, j'ose croire dans les jours à venir, Bobengaye, n'a pas problème, vous en avez pas problème pour vous déranger, à ce qui concerne la spiritualité. En tout cas, vous allez au grand jamais d'ici. N'a pas numéro à PC sur vos souhaitez, vous béningez non Pesabino directement numéro naé, vous allez au grand jamais d'ici. Quant à moi, je vous dis ciao, bye bye. Balobi ya sikeye ni de ye
Greatness Congo TV. Greatnet Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye na Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine de, omonika ndo s'abonner na nzoto Don Georges. Akaba ati mukinda. Akutsa kuma dîner futa kwata chambre te. Na compte on se distrait na nzoto mutolinga ate. Greatness Congo TV. Bagarde ba film de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est ça anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh! Tout ce qu'on a le roi rouge, ting ting, de s'abonner à Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, suprême, yonde makam. Bon, mon abagag, pas film, pas émission, biloka buzoba, na biloka bien, kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube. Vous mettez Greatness Congo TV. Au moment à droite, va commune anglais souscrire. La français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes s'abonner. Greatnet Congo TV. Greatnet Congo TV. N'a pas d'aéroport. Ou nous, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatnet Congo TV, abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus. Vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur.